Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Bonne année, bonne année. 2025, bonne année, bandeko. Eza na makasi na biso te. Eza kaka na ngolu pe na mawaya nzambe. Likolo na biso nde omoni tokuta ni lisusu na ba 2025. Po, kotala ba bitumba, kotala ba réalité yango ya mokili oyo. Tokufa lelo lobi musika. Mais na mawana e tojali tokoti 2025 matondi ezonga kaka et pas na moko la grande famille. Voilà, kota aimé partager Maman BBC dessert, Maman BBC dessert et ratakate. Voilà la grande famille lelo penza na oloba. Je crois to uti kota la film na biso 6e épisode. Il y a la boniche. Yes wangu. Nikita liboso ba caméra wana nyonso liboso ya ba tu nyonso ba comédien nyonso wana azata kuna te a performer donc a beti yango dada je te dis atiki papa elombe bushibe Poutine totonga nanu yo bongo na papa na yo mama na ngai musala na bino yango ni fama na ndimi ke non artiste aboya Carole T. Franchement, na moni yango papa elombe. Artiste aboya Carole T. Bravo à notre coco, bravo à notre papa elombe. Parce que Nikita memi elikolo penza. Nalobi Poutine. Yo bongo na papa. Oh mais non, très bien. So ito bito kende kaka to kende to pesa ba point na biso côté art. Non, André Pessen. Kitoko artiste aboya Carole T. Alors papa Elombe a continué à rôle nae. Donc atika le même problème au papa Elombe azomona. A omona pas Nikita. Nde op papa JR azomona kutana nani na tegra. Omona keno vous allez vite comprendre que Nzambe nani Poutine azo lakisa bino ba papa mikolo wana banana mikiana so monika mwana sakomi impoli mwana komi ba malobe bele ozo tala boye lobi ata papa elombi non oza gamini nzoka mongando yo moni mutu boye gamini nzoka mongando papa elombi abike no ngala mona ki makambo ya Poutine tela biso vraiment making of pardon présentation à artiste ezozo ata mulai. Tant on a sur la présentation, nous on a besoin comme on a besoin de making of makambo Nikita sali papa elombe na si ma caméra ezaki ndenge nini. C'est ce qu'on a besoin de voir. Alors, avant de côté la promotion on a un message très important na côté à TikTok. Message. La sagesse ce que aux akata. La sagesse, c'est ce que aux akata penza place parce que message yo ezo kende pas na bino kuna na TikTok parce que na moni moi désordre moko ezo kota kuna moi mbutu moko boy kito côté. C'est quoi le problème? Bandeko, biso nyonso ndenge toza awa oya mi bengi famille libota nyonso aza na objectif moko ya osa nini ya ko focus na Belle-Vie télévision. Nde objectif nanu ya liboso na famille oya mi bengi famille libota. Soki oza famille libota Belle-Vie ndenge azawana musala zo sala eza musala ya keno azo renir batu Belle-Vie oki koboya mutu te loba yo mutu oye epa na ye vers ye et que olingi yo rendre ye mauvais service yo boko omikendele mais musala Poutine azo sala eza musala ya keno elle a besoin de gens c'est-à-dire lorsqu'azo sala film ba o bakota la film eza batu
Poutine a oki oboya mutu te. C'est-à-dire que no biso nyonso ne toza a oya mi bengi famille libota oya za fan ya Belleville oya lingaka Belleville biso nyonso to soutenir Belleville na eloko moko ya kosala nini ya okende kota ba film oya zo komela biso. Ce que problème eza nini bandeko. Ngai mama BBC na salaka na nga be émission na nga na yaka ko défendre Poutine oya za star na nga. Avant na sala émission nyonso batikala pe ko betela ngai nini te ke loke non yo na chaîne na yo kokotisa makamu mususu te non naza na droit na ngai ya kokotisa tout ce que je veux na chaîne na nga mais naza famille libota wana penza étiquette wana penza caché bozo comprendre ce que problème eza nini famille libota ya TikTok bolanda nga na bien naza na besoin na bino bo chama toyi on est une famille. Toza déjà famille, toko bundate, toko soanate, pour maman biso za mutu abitumbate, maman biso za mutu akimia. Lelo nga maman BBC na rosa la promotion à filmer. Lelo peut-être maman MMP kuna rosa la promotion à filmer. Mutu mususu pa rosa la promotion à filmer et dépend de kana ndenge mutu azo kende nango. Ngai na sala ka promotion ya filmer, moko na zwakata moi séquence à mouke ya temps fort moko na tche juste quand on a repesa ba tout posa et makamongo ezande boye pa baké mbangu na Belleville télévision baké ko sala baké ko tala film na ningi na loba nini la sagesse siko o eza ya yo kata bo kata parce que TikTok to moni moi désordre mouke bande ko soki botali na Belleville TV promo Belleville TV promo la façon dont a travaillé à kataka ba séquence ya ba filme ya Belleville a tient na page tango a tient na page ngana landela kango au moins pe na ba commentaire il y a des gens ceux qui a tali film a tali séquence wana na commentaire a kokende koloba tiela biso suite parce que séquence wana a tient wana et paté mutu et attirer mutu alingi yeba suite ya film et na mona kaka Belleville TV promo a répondre à Moutouana kende suite eza na Belleville télévision. Suite eza na Belleville télévision. Quelque part, Tokyo le bakeno eza déjà promotion. Il y a bien oyazo sala. Mais tu es pour remarquer que il y a d'autres personnes kaka na TikTok. Biso no sotoza famille libota. Mais tout ça la musala na ordre. Tout ça la musala ya kolobate que non, ota la partie pris na yote. Lorsque tu es là pour Belleville, et le quoi liboso, ça la promotion à Belleville télévision. Ce qui osa wana pour na Belleville, ko ça la te que non osa pour na Belleville, mais ota la kaka ya yo na ngambu na yo. Qu'est-ce que je vais dire? Tu es ko découvrir na sala ki émission moko boye hier na moni ke non bandeko avant to kota na 2025 na loba ki bandeko na sambi mingi ya ko beta sete ya ko loba ke non botala ka filme objectif na biso na 2025 eza ke non filme koti lelo lobi to kanisa déjà 100k eze lo côté na biso famille libota potoze belé. Na lamuki na bandi susu na mon André 2025 na bandi susu moi et loko wana na komi ko se gêner mais tu es pour remarquer que non eza na ba page mususu eza na bande ko mususu famille libota bo sandenge nini bozo kata ba filme bo kati boche na ba page na bino eza problème te. Mais lorsque mutu atindeli yo commentaire ya koloba ke no tshela biso suite okoki kokene susu kokata suite na Belleville télévision te oye ko tyango susu na nani na page na yo nde moment zo sala pe promotion ya Belleville télévision lorsque mutu azo senga yo tshela biso suite eza wapi mais carrément komela ekende na Belleville télévision komela ekende na Belleville télévision sko yo banjo kende okata ba séquence ba film nyonso ozo ko tondisa ngo na page na yo nani sikoyo azokweya c'est Belleville télévision azokweya il faut koyeba ke non biso otomi bengi famille libota nde tokosala nini tokotelemisa musala ya Belleville na nini na ndenge nini na kotala ba filme bandeko Belleville télévision ko belar Tokyo lo bakeno eza déjà compagnie bolingi te lobi to mona pe clinique wana ya belar bolingi te to mona na hôtel wana ya belar bolingi to mona te ke no nani orphelinat wana eza ya belar bolingi lobi te to mona école wana eza ya belar
ekobotama babiloko wana ekosalema ndenge nini soki biso tozotala bafilme moke ezokota kote oyo afuti bandeko oyo bazosunga ye na écriture na ye oyo eza bacomédien oyo bazoya kojoue na bela afuti bango ndambu mpe abombi mpona koloba keno akoki peut-être lobi mpe asali ekole ya bela bomoni mpe lobi clinique ya bela bozala na bavision wana te bandeko kosunga mutu eza na sens wana bandeko to welisa kaka te ya keno yo batu o bazokende kokata ba filme otie mwa séquence a muke eza to boyi te kokata séquence mais lorsque oye na commentaire omoni batu balobeli yo keno suite eza wapi mais invité muninga na Bellevue télévision que okene susu okati suite oye otiango na page no na TikTok. Maintenant, Bellevue télévision wana ekoliate akofuta bakter wana nyonso ndenge nini. Parce que butu lokola moi toyaka awa. Mama BBC, image eza kitoko te, image ya turo eza kitoko te. Oh mama BBC basala boye. Tozana besoin peut-être Bellevue télévision, Bellevue aza mutu munene déjà, il faut musala ezala bien, musala kozala bien ndenge, il faut ko somba ba matériel, il faut ko sala boye, il faut ko sala boye. Soki tozotala ba film na ye. Ce qu'on filme ezokita soki totali bande toza ebele na famille Libota filme siko ezotali mais comme na lanterne moko boye parce que batu bazokata ba séquence ebele ezokende na TikTok toboite eza promotion bo comprendre souci nanga lorsque okati séquence moko et que na commentaire omoni mutu moko ayebiso ke non suite batu 2-3 suite mais carrément tindai invité na Bellevue télévision. Lorsque vous tinda mutu na Bellevue télévision te yo ke susu na Bellevue télévision o kati séquence mususu oye o tiango susu na page na TikTok o monite ke no zo kata batu makolo ba ke na Bellevue télévision te ce qui lelo peut-être Bellevue télévision ane komi ke non carence ya ba artiste parce que plus o ekokota c'est plus pe musala il faut bakisama il faut ba idée koma ekola nakota la budget nakota la peut-être visibilité na sima visibilité nde moi tu ke pe kotaka. Est-ce que tozoyo kana la famille Libota ya TikTok ba onyo so boza na ba page to boite biso nyo so toza pona Poutine toko tshela mutu mondelo te ke no tika boete netinga mama BBC ato liza na besoin ko ya okoma soki chronique zo kona koni mama o défendre Bellevue ngala ko welcome kayo il suffit kaka eloko moko ya oye ba ko protéger star na yo oye ba ko sala promotion ya musala zo sala nde oyo paye Bellevue azo s'attendre na oyo komi benga chroniqueur oyo azo défendre ye TikTok désordre ne koti makasi film depuis total qui premier épisode ya la boniche 4 jours tozana 107 cas deuxième épisode 70 tala écart ya 100 à 70 ti to la muki na o 5e épisode na 44 cas oyo ezo pesa eza na sens te. Et ça n'a sens de la grande famille. Plus page ya TikTok bo kata ba séquence ya ba film et tobo ite. Kata moko lorsque moni mutu na commentaire a sengyo suite tinda esiko nde moment na yo zo sa la promotion. Bon landela tap nani Bellevue TV promo c'est ce qu'il fait. Nda zo sala ya zo sala te pona ba abonné ba abonné te. A sala promotion pas comme bien Bellevue TV promo. Ce qui peut yo ozana idée na yo ke non yo yende ko luka ba abonné ndeko te bongo te na bolingwa nzambi to bongisa musala biso nyonso toza famille Libota mama na biso aza mutu akoswana te star na biso aza mutu akoboya mutu te yaza na besoin batu o ba ko soutenir ye lorsque yo zo kata séquence ba sengi yo suite ok pe ozu sous suite oye ko tcha c'est comme si ozo kata batuma koloba ke okota la film na Bellevue télévision te wana ozo tala siko ko libumu na yo or ozo sala wana quelque part to koleza promotion mais lorsque ozo ke sous ko kata suite oya komema eza sous promotion te o kominde ko tala libumu na yo o kominde ko tala peut-être ba abonné donc ozo la besoin ba abonné na yo ozo sunga sous Bellevue te na ebité soki na lobi mabe ya. Lelo na zui maman moko abengi ngai vraiment maman merci parce que vraiment olandaranga. Maman bengi ngai maman BBC. Ba page à TikTok pe zoboma. Biso tozotala ba filme. Nga na mona ko mona mutu mususu abengi ngai maman BBC na sina tcheko to bontoni bana pe bazotala. Kotungisa mana yo te. Mais bango pe baye ko comprendre que non, Bellevue aza déjà na batu ebele o balingaka ye. Mais ba film ezo zwa lanterne bongo poani.
tu es remarqué que non na TikTok bato bazo kata ba séquence oza na droit ko kata séquence to boité. Mais lorsque au kati séquence au posté na page na yo ozui commentaire ya koloba que non suite muto asengi suite ya moi séquence wana lobela e que non dis-toi que non ayebi peut-être Belle Vie Télévision te invité ye tu là ya ta lien kaka ya Belle Vie Télévision ozui yango au pasté au nani yango kaka na pas au copier yango ka wana na ebite na TikTok so boza na système na ko copier lien mais bino bazo senga bino lien basengi bino suite okimi isusu na Belle Vie Télévision oki okata nani suite oye otie isusu na TikTok. Dis-moi, est-ce que ça la promotion ou ça la promotion tendeko to réfléchir to za vraiment na bolingo promotion eza mayele belé yo ko ça la promotion te pona peut-être page na yo ozo abonné non et loko liboso ye moko pe Belle Vie alobaka keno o nyonso linganga eloko na osenga eza kaka focus na Belle Vie Télévision. C'est ce qu'elle a besoin de nous. Ya ko sala esili ya ko leka wana ezate parce que lorsque yo zo kende ozui okati séquence otie wana bato basengi yo suite ya séquence wana ozongi susu na Belle Vie Télévision wana eza susu promotion te wana eza susu promotion te wana ozotala siko avantage ya page na yo oluka ba abonné toboyite biso nyonso toza na besoin ba abonné toboyite Belle Vie Promo TV ata nombre ya ba abonné akomi na bango wana eza po ani po na musalo ya zo sala. Dites-vous que non ce qui sikoneti na minute bato ba timbi bino ya koloba ke non bozo kata ba séquence et lorsque bato ba osenga bino ba suite bokeli susu kuna bokati susu séquence mususu boye ko continuer film mobimba e ko aussi là na TikTok ola ko inviter bato na Belle Vie Télévision na YouTube. Au moins te que non bato ba ko timba yo na vitesse yo zo luka wana e ko ya ko kita lisusu visibilité no ya ko kita ke non bato ba ke non oza bientôt oza élément Belle Vie Promo, Belle Vie TV Promo nenga a osala musala wana. Mais osala musala na bien. Na ebi pete soki Belle Vie sa eka na ebité parce que osala musala na bien. Na ba commentaire ne tout okomona kaka soki ba sengi suite. Eza kaka ke non télévision bo ke na Belle Vie Télévision suite eza kuna. Aoutia kiloko sauté. Donc il s'est dit d'abord que non na yende pour ça la promotion ya star nanga. Bandeko 2025 to soutenir star na biso na ndenge moko ya bien akoloba ke non toza pembeni na ye to lingi ye pour de vrai. Botala ba 5 ans passés oyo notre star elle a été insultée. Oh eza moment moko ya grâce siko eza moment o peza eza élévation akoloba ke non mutu tout o ya finga ki Poutine il faut vanda na se kimia asilama. Ce que na biso siko yo to zwango lo lendo te parce que eza tempe ya Poutine. Buzo bezaki ebele mutu osala musala kitoko me bato ba omona ngo te ba olinga toujours ko rabaisser ye. Parce que lorsque yo zoya olobi que oza famille libota au fongoli page na yo na TikTok tu te dis que non oza famille libota au kati séquence oui séquence ça déjà publicité séquence ça déjà publicité mais lorsque ba osengo suite il y a film et séquence ça no tché et ça moment o yo kotinda siko mutu na Belle Vie Télévision et ça te que non yo ke sou ko kata na o répéter ngo comme la tautologie parce que to moni que non qui to côté tango nga na osala émission na nga na betela rango toujours c'était bandeko ba vie eza eza muke ba vie eza muke mais tu es pour remarquer que non TikTok azoka bino batu bozo kata ba séquence bozo ke ne ko zongela na ba suite bozo bakisa c'est-à-dire que non film nyonso ezo ke ko sila na ba séquence bozo kata na TikTok film siko na TikTok na YouTube ba vie ezo matate au moins te que non eza bien te eza bien te la grande famille donc na lobby déjà botika penza bongo soko tukati séquence muke bandeko basengi yo suite tia lien ya Belle Vie Télévision tinda ye peut-être ou encore komela ye na komina nani na se ya commentaire na ye que non suite kende na Belle Vie Télévision eza kitoko na batu o bakotala ba non o peza ça vraiment na besoin ya ça penza Belle Vie promotion. Mais lorsque vous avez au quartier, au moins, on a infiltré mon page na yo ekende liboso. Babiso nyonso ba mama bébé son a besoin aussi en bongo. Mais nga na weli sakangote na lo baka autant opportun na temps ya nzambe soki nzambe alobi kisiko mama bébé c'est lelo siko banda ko lia parce que pour na ba promotion na lia na weli satin. Na weli saté.
non linga non na vandisa nanu ke no bato ayebi ma BBC na promotion soki esili lobi omona pe nzambe apambolo na eloko wana eloko okowelisa ndo omona bato bazokoma na batiraillement et tout sala musala na arrière pensée te sala musala na bolingo omona pe na sima na nzambe osalela o. Alors bref, c'était au moins ça. Nga kutu na kosepela peut-être que non 100% TikTok kuna bo mekana no kobongisa na TikTok na bino kuna parce que film nyonso ekomi kosila na TikTok. Ole bato ba kene kotala ba suite ba nani e komi ka kosila film nyonso ezosila kaka na ba séquence ndenge bo kata na TikTok wana. Siko koto bokoza na besoin mama BBC tozomona nani kuna te azo jouer te dedi soki azo jouer te o mututel azo jouer te boye bakate ke no tango bayaka ko jouer ba futa bango tango bayaka ko jouer il faut ba lia il faut ba mela film fait la bien il faut ba place moko ya bien parce que niveau ya belle vie eza sous te ke non ya ko tourner ba film le quoi ba na ba simandaku na ba niveau moko boy non. Parce que lorsque vous avez la film, moi visibilité na moi tu es que zokota, au mon appel, bazo planifier pe ko ça les locaux moko ya bien ya qualité. Ah, bolimbisa ngana lobby parce que ezalaka bien te ko murmurer, eza bien ko loba. To sunga. To za biso nyoso famille libota, mais connaissez ya ko yeba eloko to luka. Soki to za pembeni ya belle vie, oui. Si vous avez besoin de promotion pour un film à belle vie, et ça n'a énorme oh ça les lango, ko kata séquence oui, au que vous film mobimba te, parce que si vous avez film mobimba, au kati makolo batoba qui le kota la belle vie télévision te. Ah, na lobi nanga soki na tout ici batumi balé misa tout libaku bolimbisanga messages kata moi nani o lancer kuna po et ça la bien peut-être bato mususu pe ba éviter au moins mususu a ça la bongo a éviter pour promotion oh il faut ça la passage pour ça la promotion toza ebele na kifkoni mama o to côté yango na fenêtre mais on essaie kaka ya kokota kana ba énorme on a koni mama il faut ça la ndenge ni mais lorsque yo yé au fond di page no lobi ngana ba do chaka ba film à belle vie mais non. Dis-toi aussi que non ba film à belle vie ok ochango nyon sauter parce que au cas ta visibilité na e yango mona ba tumsu ba déclarer ba vidéo na bango suite à babilo kwa boye tant on ko déclarer yo ko yeba mabe ozo sala wana te parce que ya zo sala musala moko makasi il faut ba futa et pour ya pas futa ba tout o ya zo travailler na bango. Alors je ne pense pas que non na lobby mabe peut-être ba ndeko pe bazo sala na ignorance ba éviter. Peut-être le message est déjà passé, bah meka kolembesa pardon pour et ça la moi bien, ils a début à 2025 tous en janvier, tous a toujours na bomoko, bisonyo tous a pour na Poutine alors tous sungana, tous a loboko moko po tout pesa nani Poutine force. Bolimbisa soki na lobby mabe mais c'est juste parce que non promotion na lobby la ka na ça la ba promotion mais il faut qu'on ait une stratégie pour ça la promotion. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie et qu'on ait la promotion. TikTok essaye d'arranger. Belvi TV promo na monyo déjà yoza makasi déjà kuna soko ko luka structure moko boye o sala kuna oye ba page na nyonso po boye ba ndenge oye ba ko lakisa bango peut-être ezana ba tumusu to yaka to lobeli bango peut-être ayebi na lisolo promotion te. Ah oui hein. Ah oui, tant que ba o sala ngo pe na ignorance on peut pas aussi pas ka ko condamner bango. Il faut peut-être ko lakisa bango. Alors Belvi TV promo please. Essaye un peu d'arranger de l'autre côté na batunabino ya TikTok. S'il s'agit peut-être ya koluka bango na ba privé bo solo là que non ba séquence na bazo kata une fois ceux qui ba moni na ba commentaire ba to ba sengi bango ba suite ya film ndeza moment ya kotinda bango na belle vie télévision. Je crois toyokani ba meilleur ve na bino lisusu voilà. Na kangi na ko taper siko na lisolo na nga na mimila bino bomoni quoi ça titre na nga bomoni pe photo ya miniature bomoni Maria pour tout na maman BBC nini Maria na minute aza makambo ba o toucher Maria makasi mais na opesa ka nzambe merci parce que na 2024 ba 2 mois passés ba 3 mois passés ce qui nazo eba na yaka pona oyebisa bino ke non ba si ba cibla ki Maria bazaki ba si ba cibla ki Maria po ba benda Maria ba bimise pembeni ya Poutine na yebisa ka bino ba to bandimaka te bakatisa ke non maman BBC e kaka lelo bomoni Maria mati miniature na mutu abimisaka makambo azaka kana kati ya groupe wana me balongoli mutu mususu bakanisi ke no yenda longoli makambo wana bi emer wana lobi ndenge nini makambo ya Maria ba cibla ki Maria ba cibla Maria
Ce que le quoi secret est bimi avant, balingi siko ba titoyer, balingi siko ba kitisa e. Et kanisa siko Maria abimi ayepe koloba oya loba ki wana nde pesi bango siko kipelekese nazoya. Toke na promotion. La grande famille. Toti kota la 6e épisode. Oh mon Dieu. Nikita, ça c'est la sorcellerie ou comment? Davina pour na retoucher parce que na hôtel maka mingi na tableau ya Nikita parce que film na biso titre nango eza la boniche ou eza bonne. Maintenant ce que moi je vite compris bandeko, c'est comme si papa Serge na Nikita nde kop basala kana mwana na ye Nikita. Pourquoi azoboya Belvi akutana na mwana? Ba courage wana Nikita za nango wana esala keno apesa pe papa na ye Serge numéro abenga papa elombe pona ko terroriser botala balaro ebimi wana. Donc eza kope ezalaka ya Nikita na papa na ye la boniche. Hey mama nanga ye tola nanga nukuna la grande famille bozala wana. Et tu as le toupet, l'outrecuidance, l'audace de donner mon numéro à ton père. Et en quoi ça te dérange? C'est mon père. Mais il n'est pas mon père. Oui, c'est mon père. Et alors? Oui, je partage tout nos groupes. Et c'est tout. Et notre relation ici. Et c'est ce qui se passe entre nous. En quoi ça te dérange? Ah bon? Oui. Donc tu m'as piégé? Mais non, je ne t'ai pas piégé, j'ai juste parlé de toi, mon père. Et là, je suis mineure. Et si par exemple, ça tourne mal, ou accident qui est qui sera là? C'est plus le métier du sourd, habite mon coco. Que je parle patron, habite mon coco. C'est pas qu'il y avait des noms beaucoup. Mais alors, papa, il faut apprendre, il faut laisser ma carrière, ma vie, c'est à lui que je dis tout. Je crois que tu as. Comment ça donc, BTP du solo, il y a premier amour, on a eu que tu vas raconter ça. Bon. Parce que je ne suis pas le premier. Peu importe. C'est Et pas là, important. tu étais mineur aussi. Je suis toujours mineure en tout cas. Oui. En tout cas, tu n'en donnes pas l'air. Ah bon? Je n'ai pas trouvé un mineur. Mais là, c'est autre chose, hein. Ce sont des histoires pour moi. Mineure, je suis mineure. Mais ce qui est pour moi. Toi, tu es mineur, toi? Je suis mineure. Ah, je comprends pourquoi tu t'étonnes. Moi, il y a pas tout normal. Je sais que tu as adoré, non? N'est-ce pas? Et ton père a le culot de m'appeler. Et? Tu lui diras que c'est la dernière fois. Je ne suis pas son ami. Pourquoi tu me parles de toi? Je ne suis pas son copain. Tu me parles pas C'est la de dernière fois que ton père. Non, mais ne me pointe pas du doigt. Je te pointe. Je ne te permets pas. Ah bon? Je ne te permets pas. Attends. C'est la même chose, non? C'est moi, Nikita. Et ça m'a dit. J'ai pas changé de couleur, c'est moi. Malasouk. Et je ne sors plus avec toi. Comment ça? Je sors plus avec toi. Non, là c'est. Je te croyais être une sage, mais tu as prouvé une gamine. Je suis très sage, oui. Effectivement, je suis une gamine. Je suis mineure, je suis une gamine, oui. Mais Nani, tu as une étoile. Je suis une étoile. Donc, tu ne peux pas me demander. Comment ça? Bomoni erreur ya Maman Étoile. Maman Étoile a accepté Nikita ya kolala abanda kovanda na ndako. Papa Elombe c'était juste j'ai d'attrape moko boye asalaki kaka Maman Étoile ayoka idée na yeso ke zalande nini Maman Étoile pe andimi akei yesu ngai ngakutu. Mais kopu oyo eza kopu déjà Nikita salaka na papa na ye. Pourquoi papa na zoboya Belvie amona Nikita? Pourquoi Nikita pe apesa ki papa Alain nani quoi ça
nani numéro abenga papa Elombe. C'est par là vous allez vite comprendre que non, Nikita salaka kopana déjà na père nae, ou eza papa Serge. Tolanda. Moi l'étoile Qui que tu appelles l'étoile? Étoile, ta soi-disant femme. C'est rien du tout. Elle ne sait rien, à vous. Elle ne sait rien, surtout. Elle ne sait rien. C'est pas possible. Si, c'est possible. Tu appelles ta patronne par son nom? Ce n'est pas ma patronne. C'est pas ma patronne. Non. Mais on va te envoyer. Non, 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 attends. Aussi, si. Oui, chérie, ma frère. Ah, c'est ça. Vous savez, parce que, voilà, je t'attendais au Congrès parce que je voulais que, à Osenga, ceux qui m'ont dit, la carte, il y a un jour, peut-être dimanche. Ah, non, on a pour assumer pas dimanche. Bongo. Papa, mais on dit ma. Le problème, c'est pas on dit, mais comme ça. Mais le problème, c'est. Tout ça, ma chambre, amener les avis, chambre, on soit un peu, tout ça, ma chambre, mais balai, mais ça va vite là. Et ça, le problème, c'est que toi, tu as invité. L'autre, c'est maman, on va lobby. Le boy a dit là-bas. Vous avez moi, vous avez moi, on a un problème. Je dois en parler du son dans tout ça. Quand on va à mon corps, il y a des et on peut presser réponse, sinon j'allais aussi donner la même réponse. Pourquoi vous avez pressé dans ma camoufle d'allié? Pressé. Moi, on a mis sur les papas. Moi, on a mis sur les papas. Bon, on a mis sur le billet à 40%, tu as sur un papa. Ça, ce qui le quoi le billet ça dimanche, on a oublié notre temps pour faire le billet. Sauf que il y a la main sur les taux sur un papa. Ok? D'accord, j'ai un petit billet. Ça. Tu as vraiment du culot. J'attends pas que tu me répondes. Ma cuisine, ma commande aussi ici. On soit la salle. Ok. C'est bon. Le bien. D'accord. Merci. Chérie, moi, je vais dormir un peu. Hein? Je vais dormir un peu, je me sens plein. Bon, moni erreur. Erreur, ya maman étoile. Erreur, ya maman étoile. Ce que bota Nikita niveau oyo amemeli papa Elombe. Moi, j'ai vite compris que non. Biloko oyo Nikita tchela ki papa Elombe parce que papa Elombe aza moindre te, aza makas donc aza muto wa buzo bate. Nikita réussi rien na bichacha oyo ache. C'est comme ça bungi sienze. Bon mona ndinga azo kamwa te. Azo comprendre makamwa ngo te. Nzo ka basi ba beti, basi ba tcheli ba bord. Copie ya nani ya mwana na père. C'est grave, hein? Ya komona ka siko na minito eza déjà indice Poutine a PC. So monika mwana musala o mona pesa que non, aza vraiment papa nazo landela que ne musala boye. Aza déjà envoyé. Aza déjà envoyé. Mon père a besoin d'argent. Il a commencé à sonder Nini. Donc, on va comme ça, ta poupée. N'a qui t'a dit, l'on va quitter ça à ti. Non, le bas normal. La commune aime. Non, tu n'es pas chez toi, mademoiselle. Je suis aussi chez moi. Comment ça, je suis pas chez moi? Si je suis chez moi, je suis ta femme aussi.
Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui te donne ça? Je dois bénéficier de tous les droits comme ta soi-disant femme, Nani, sous étoile. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui te Là, là, pardon, hein. Là, on a besoin de mon mot. Là, c'est un mon. Je t'ai dit que papa a besoin d'argent. Toi, tu veux me prendre pour qui? Hein? On avec des histoires que tu demandais des positions, je sais pas comment là. Et là, moi, je te demande mes droits. Pour ça, là, mon banni. Pourtant, nous avons un bon discuter. Est-ce qu'on a commencé à débat? Il y a un bon. Pesa mo, on tout a révélé pour les gens. Oui, bien, tu n'as pas de choses mon amour, et bien, bien, ce qu'on t'a ma casse bébé. Tu vas encore une autre. Bien, non, bon, arrête de me regarder comme ça. J'ai pas la tête à ça. Pesa mo, mais on t'a ma casse bébé. Non, moi, on nous a ça va chier. Bon, moi, on aussi mon soutien. Moi, il a les ça. Donc ça, maman a déjà pris dans le logo, na bouki na parti, na visé, comme ça ton moi si me toi la goya, même si que ton boulet na yo pousse les choses. Comme ça non pour ça. On est ouais bien nous allons on zala ça chose. Zonga na dunia. Ah, pas zonga. Et yo zonga kasi. Oh. Zonga bana na kiti. Zongi ça fait. Na lo bana makamwa no malo ça ba. Zongi ça. Na ko zongi ça té, non zongi ça té. Nous sommes sortis. Va à la place là. Va à la place là. Donc, nanda ko na ko maso neni na ko maso na ko kuka bela bloko bela ko ça donc moi sinon ni tala. Non bien. Et ça moi sinon ouais akiba. Moi ba jeno na ngana nyikita na lo balona silisa. O ba ki o ba ngate ko pesa mo papa biso tel ba. Donc peki ça ya tout ça ça ba jeno ça ça. O pesa ki moi ni ba le moi ça musana ngaiti. Bota ndenge avandi pe na kiti donc alati ke penza ki impolitesse na koloba ke non ozana lisusu eloko te parce que asa yebi nzoto na ye nyonso bomoni ke non eza faiblesse eza faiblesse yango na balobaka ke non tant balobaka ke non le corps eza temple à Saint-Esprit déjà diable ayebi yo déjà komi kosakana na yo c'est comme ça le diable avec nous. Diable ce qui a servi déjà faiblesse na yo. Ayebi faiblesse na osakana na yo. Si on nikita na âge na ye, botali papa elombe, donc c'est-à-dire que non respect zate pona nini parce qu'à lomo la ke bilamba. Nde loko pe papa JR azomona kuna. Ah, ezaka ka bino bato bokoma na ba vanteur ya muto musala naza na muto musala naza soki na nunu, naza soki na nini. Ki mundelo ezola takabino mundele pe kutu na poto azata na muto musala te. Ozo kama yele na film ya la boniche bote yama na kiti kasi bo vana ki pa ko vana position so vana yo vana ngala na vandi ko matanga na utanso suti ya kiti donc on appelle un comico biteni na jouer c'est plus que je mais mais toi tu n'as pas remarqué que j'étais une sauvage. Tu n'avais pas remarqué l'autre fois. Tu n'as pas remarqué que je suis une sauvage, mais là, une tigresse. Tu n'as pas remarqué là-bas. Quand on était là-bas à la chambre, tu n'avais pas remarqué. C'est maintenant que tu veux remarquer. Je te donne l'argent et puis à ton père, on a la souka avec la souka. Pas souka, moi, je suis là, il y a un la souka. Pendant que moi, je suis là, la souka est 5200 francs, compte. Il y a souka. Il y a souka, il y a souka. Mon père, tu dois te préparer, tu dois être viré. Je dois venir ou bien je dois être viré. Basuki Zad. Basuka. Et là, est-ce qu'il est comme Basuki Zad? Prends son téléphone, écrase mon numéro dans son. Je ne vais pas écraser. Au contraire. Basuki Zad. Tout ça, non. Tout ça, tout ça. Oh. Ça doit jeter. Bagini tout ça, on est allé bagini. Donc Nikita coaching oyo azwaki pas Poutine ezaki ya haut niveau pour moi na koti na ben aye ko vanda pe na yeswe bandeko moko na otala papa elombe na osimba mutu na bi Poutine penza ta tableau pe super artiste aboya Carole T Neki Pro Nikita toi ko ino pamba mwana oyo
chance ka poto ebi ke no eza coaching à Poutine hein. Donc taninga osalango propre pe kitoko ndika mwana na déjà sala kango avanda na kiti mabe adongola na elombe mabe donc yeba yebisa ke no yo kenene ka likolo taka siko bana biso bakini eyé papa elombi okokolo bate eza déjà leçon bandeko c'est vrai ba tatouage mikolo so ya obimaka na bana mike bana ba respectera bango te siko eloko elekelaka nga pourquoi ba continuera toujours kaka. Papa Elomé le dit que non, je n'ai pas trouvé de la gamine. À mon qui la gamine est longue. Mais koto yo, mon gando. Franchement, voilà. Nakangi promotion, nakangi film, totali film, ngambo ya tableau ya Divina, peut-être on a Davina dans le bangote parce que zope sanga kanda makasi. Mais je vous dis, bomoni secret wana. Secret oyo linda memelaki e ada makammabe koti na secret wana tozana bino bandeko dans la vie to sambelaka to lingaka to zalaka na présence en Nzambe na kati na biso Saint-Esprit et bandako sale la biso parce que lorsque ozana Saint-Esprit na kati na yo Saint-Esprit akobando lobela yo Saint-Esprit oyo kapenza bozo kazo lobela yo bandeko je vous dis nga maman BBC na oyebisa bino Davina elle est loin kutu na makambo donc diable sa yeba ki faiblesse na ye a nager pe kaka na faiblesse na ye wana atindeli mutu. Maintenant tozo ebate Davina linda ndenge ya koti wana eza copie ya ba fia na ba salon bane ponga ba fia na salon na nga linga bango te na pire esprit hein ata na ba mboka mupaya boye na ba salon ya ba congolise bolimbisa nga so ibolandaka nga bo essayer ya ko changer ba comportement na bino eza na ba bitumba mususu bokutana nango na ba famille na bino na ba foyer na bino moko nde bofungolaka ba porte à partir ya ba bilobela na koyeba ba via batu na ba salon. Non, Sabino. Naebi que non, il y a 2-3 personnes balandar maman BBC, mais je vous dis, essayez de changer. Basi à bas salon, essayez de changer. Bosa na ba comportement moko non. Sko atozo ebate. Ko pango ya linda ninga mi côté di kaka mbala moko wana nyonso na ba précision ya ndako. To tout na naté la grande famille. To tout na naté parce que ngana zo mon on dirait prise kawana. Basi ba sali cop. Ayeba kindako wana ndenge nini po ya komikote la ka wana secret wana fantana pesi ada eza na makambu tala ndele Davina abengani muninga na ye abebani na muninga na ye yango ono mona ka mutu mususu oyebi likambo mutu olio fongola mutu po longole na danger ozobanga comment est-ce que ako réagir lorsque ko tenir informé ye Yé peut-être à mirte à comprendre la situation atalango na dévolé ya tingami kaka na volé moko mais volé wana ndezo ke ndeko bomaye volé wana ndezo ke ndeko bomaye Davina ndimi ko kabwana na muninga na ye pona mutu moko oyo aye ezata te ke non akumbaki mutuka ake ko luka e balakise ke non na numéro 30 avenue soki nini yango kingpaza soki nini awa akiti ake ko luka et voilà. Moutou aye kaka mi betelie koko. Atuna ki ete comment est-ce que komi awa oyebi ndenge nini ke nazo lukayo et tout ça. Na epsi bino ke no kopo yo ya linda priska za. To épargner priska wana te. Priska to épargner yete. Na pesi bino ba indice. Mama bébé c'est indice ezate na pesa déjà bino ba indice hein. Priska zawa. To ça na bino parce que Poutine azo étalé ba sur la salon. Tant où yo femme mariée ozo bimoke na salon, essaie de fermer mon noko na yo. A tous on a problème en ndenge ni kanga mishiku na yo. Problème mignon so bande ko na monde alelo, ça na problème lekeli yo. So que yo qui prend Saint-Esprit et lati yo penza et convaincre yo loba ke oza muto mabondeli. Et biso que non, mutema nange touché na solo na muto pour na situation na zanango. Et ça paraît qu'à aboli moko boye kaka pa abenga kinga c'était avant-hier vers 22h. Ma BBC j'ai à te parler. Oh c'est vous avez besoin ko lobelanga. Oh OK. Mais héros yoté parce que kala mingi te na ko talanga minuit aux heure na ya prière. Et bon lobby ngabi OK lobby problème ezate benga nga ba temps tel. Et le lendemain na ngwa benga kinga. Elle a commencé à expliquer nga makambo, na yoki na orienté payé.
na orienté kaka ndenge Saint-Esprit pesa kinini esunga kinga na lobelaye parce qu'elle était déjà perdue totalement yo kapenza ke no muto moni peza boy dépression muto pe akweye AVC. Mais à travers kaka analyse maman BBC malgré na mema kabino moko likolo na kitisi bino ye Saint-Esprit est touché kuna ke non je dois parler avec maman BBC. Elle a aussi une famille mais elle a aboyi kosola na famille. Aboyi kosola na famille. Mais abenga kinga maman BBC so muto liboso na fongoli o motema. Tala boy nga pe na orienté na bikende nango boy kende nango boy parce que na comprendre qui déjà. Et puis, na moni déjà que non, aokene na ko bunga. Tellement ba problème eleki aokene na ko bunga. Nde loko ekomeli Davina. Bande ko soki likambo eleki liyo, conseil nga mama BBC na ko yebisa o. Ko kende gauche droite te, tia mabolongo na se. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, nzamba ko ede yo. Monde alelo je sous monde bien te. Bomoni awat, bitumbo ezo le kala basale nzambi. Bomoni ne ba mama Tamar ki na mobali nene ba bimisi ba secret mususu akoloba ke non ba ola ta ba zambala ba ola ta ba croix et voilà lelo monde lelo mutu nyoso tielo lobo côté mais oui ba loba ki yango bien mais ba ke nango na ndenge ya mabe pona ko pesa message wana il faut que ça na sagesse belé pona ko pesa bana nzambe ya yebisa bango ke non mutu nyoso tuté o ko pesa ye mutu asamela nga mama BBC na yeba ngo mais bango façon ba lobeli yango mabe makasi parce qu'il faut savoir toujours lorsque zo bimisa message moko boye oyebite bo mutu nini o ya kozwa ngo na ndenge ya mabe mutu mususu pa kozwa ngo na ndenge ya mabe o tie batu na confusion. Na moni pe maman moko abenga maman BBC nga na pesa batu mitu ndenge bazabo non eza bien te c'est un message soko ningo bimisango leba ndenge ko lobela yango donc makambo eze belé ya ke non lorsque tozoya to lobela mais batu balingi kaka to sala eloko moko na meki ka ko tia kaka likambo maman Tamar ki na lobi etalemi nango te mais biso ba mususu to sala ba do ebele o nzamba pesa biso ya ko solola mutu peut-être azaka boye pa oyoki pe o solo lika na boye o sauver kaka na maloba na yo malamu opesi ye. Tala Davina tokoloba nini? Davina déjà komaki na niveau de dépression. Nanda kuna ekutu mobali na komi pe mal à l'aise parce que ya za na besoin famille na ye. Diable aye pe ko jouer l'esprit na ye pour na faiblesse wana la kisaki. Tala ndenge kotise les diables mususu a côté na katianda. Ils ont interpellé biso soki toza na ba situation, toza na ba problème. Ils ont interpellé biso la grande famille. Tozongo kaka na loenge te toloba Davina, c'est un message. C'est un message. Oyo Davina zo salana c'est un message. Diable azarizer, balobi ke no diable ayaka ko nager na makanisi. Donc alataki Davina, tia ke kotinde na basi ya ba salon. Ayebi bango pe baza ba songi from there e ko yindele donc azokende na kaka na ko timbola kaka nani Davina. Tala siko na miniti oyo linda ndenge ya kotele na kati ya ndako. Linda kotele na kati ya ndako ndenge nini? Diable a sa planifia ki atindi na salon moko boya yebi ke no salon wana déjà ba agent nga bazalaka. Atindi ayezo kozwa siko agent na mususu linda atindi siko epa ba agent na mususu ana asa chaki bango wana amemi agent na mususu linda na salon. Tango amemi linda na salon wana papa bande ko nyoso la bozo moneza plan ya diable. Diable a fonctionnera bongo. A planifia kapé. Tout ce qui a sakani no déjà un esprit la grande famille. Tokoya to dit maman BBC Davina Pesinga Kanda. Oui, c'est quoi le message aujourd'hui? C'est quoi le message aujourd'hui? Maman o Davina komaki nango bomona ki mobali na e. Ada nasa sous à l'aise na kati anda kute au mona a sa telemi na ver na e esprit sekei. Eke wapi diable sa zuye ni ye nyonso. Tasko ndenge memelie mutu afongole pe bandeko bomoni diable ya bomona ka ndenge zo le kana bandeko bino bomi lobe bino c'est le diable donc diable mobimba nazo fonctionner wana pas Davina
atindi siko agent moko ya bien po basilisa siko Davina kitoko apesi kaka esengo moko ya mukie Tizer elakisaki biso ke no akosuka aveugle totali filme yo zwi leson nini leson eza epa na yo leson eza epa na nga oki ozala na basituation oki ozala na baproblème elekeli yo ndelo okosala nini monde lelo yebi mutu okokonfie makambo na yo te yaya tia mabolongo no na se lelela nzambe na yo bongisaka mutema na yo se purifier liboso ya nzambe se purifier kota mabondeli yo no à 3 jours nzambe aotiki parce que notre Dieu parle ndo monaka niveau o Davina akomaki wana eza susu ata niveau akeno akende na église te po ani diable asala ataki ye mobimba ba film a belle vie soki na okota na okende na ba 40 minutes na komi ozo ba 20 minutes ba 30 minutes na émission on ngana loba na loba suni na tika na 10 minutes na loba ka muke likambo ngo ya nani ya Maria soki na tout ici batumi bale misatu libaku bolimbisa to sungana bomoni lorsque belle vie azo sa ba film ngana loba toujours na zwaka na nga message yango bomona nga soki na ye ko décortiquer na ye ko sa promotion na kota ki déjà na film na comprendre na zui déjà ba indice na awa belle vie azo interpeller mutu tel belle vie azo interpeller mutu belle vie azo fongola batu boy belle vie boy azo fongo yango bomona nga pe na ka ko fongola po bo comprendre bo vanda ka te na ba télévision bo tali kaka film belle vie akomaka te belle vie akomaka oui ozwaka nini na film a belle vie ozwaka nini parce que na loba keno ba film a belle vie za évangélisation mbala moko. Bref, c'était au moins ça la grande famille lisolo na memeli bino na kangi soki na betisi batumi bale misatu libaku bolimbisa to sungana kaka to sungana vraiment. Alors Maria sortie médiatique nana yaki ko bima ya koloba que non ndenge zawana attends Maria lukobima na ya bima ki wana il fallait albima parce que yé pas mon ami que no azana ye elombe azana ye donc azamuto alinga ne pe buzoba te na kombo na ye alinga ki arrêté hémorragie moko boye ya buzoba na kombo na ye et puis elle est venue elle était donc na mona ki place nani Maria aloba ki mabete ce qui muto alobi ke no ngane na za boye na za produit fabriqué par Belle Vie donc na za boye na za mwana ya Belle Vie mutu nyonso akobenga ngana ko jouer et pas na parce que maman pekisa biso to kende ko jouer te la preuve ane ke za na ba place to kende ko jouer un message fort o ya lança ki ezaki que o ya yebi ke non afingela kanga mama na chema ina munoko te ko s'azarder même pas ko benga nga po na ko yate c'est-à-dire que non bino bobane ko zela ke non ne ko ba tumususu o ba jouer kana Belle Vie au moins ba o ba finga ka Belle Vie ba kepe ba jouer kuna te wana tali bango parce que et pas Belle Vie il y a pas de contrat Belle Vie pas kanga amutute mais ezana bana lokola o ba Maria baza bana o bango moko ba yebi ke non ye moko alobi très bien naza produit fait donc fait par Belle Vie comme pour dire que non na kati na ya koki ko trahir maman na yete to longola nanu ke non maman nani maman na ye ke non to cha Belle Vie pesa maman biologique to kene nango na exemple ya ke non za maman biologique na ye c'est par là vous allez comprendre ba to ebele za ki lokoso ba artiste mususu to mona awa o mona penza ba buzo ba et c'est juste ki lokoso na complexe ba o mi kiti ça pour na quelque chose à mukie. Or, ce qui est artiste, il faut se respecter. Mais tout le monde a une anomalie, tout le monde a un artiste. C'est parce que bazana ba argument, c'est parce que bazana ba objectif, c'est parce que bazo mi pesa respecter. Ba olinga ko pesa musala na bango respecter. Maria abimi a lobby ezapé à solo. Artiste il faut za la bongo. Papa saka la bima qui a lobby a un problème na mutute. Oui, a un problème na mutute. Mais bana lokola ba Maria ba piyo o bino boko linga po boko Isabelle vit bien et ça bana na mike o azo formé ce qui bana ba si ba comprendre ko le kamikolo
ya koloba ke biso toki trahir mama biso te et ça lui no pasi na nini ya koloba ke non obebisi carrière na yo oza mutu moko malgré ya bimisa yo il faut zala obanda ko kota partout obanda ko jouer partout ko jouer na place ba ofingelo mama na mutu na yo ce que boki ko comprendre te que non ah ba fingela kanga mama mais OK kuna pe ko lia c'est pas obomo pe bien la grande famille Tolanda Bozela tout à l'émission coach d'Acosta a justifié que alors ma cambo Bolanda star à Pongo et surtout yo pour la ligne belvola te lo kona kaza kana qui star on se rend en tant que thème que pendant dit on est sur toda ba massa on tourne âge mo sur ta ligue toda ba massa après master oyebi pe par rapport à bandal oyebi Maria au moins ba commentaire au moins da youtubeur au moins da tunyo so ya ko sala makam na réseaux sociaux surtout biso ba oyo faut banga biso parce que biso to reçoit information quelque part to rien encore pour te exciter pour nous pesa biso ko vraie version na live au salut ça se comprend qu'il y a quelque chose en guiche roche au bas français il y a en guiche roche il y a des choses qui se passent alors entre yo ne doit taguer Jérémy Jérémy, ex-enfant, il y a Bella Production. Yo Maria, moi, il y a Bella Production actuellement. Même si ma lobby, attends, manquer belle vie, yo, ça belle vie de Maria. Tout ça, on a la part de choses. Le problème, c'est quoi? Na comprendre le monsieur, façon zoya ko laver Maria, ko lober la Maria, parce que il s'est intéressé mingi ya ko sala net azo fongo la Maria. Du fait que non Maria ayaki nege Maria bimaki, ya ko loba que non za produit fabriqué par Bellevie et voilà okiko ke na place au bato ba finga ka Bellevie et voilà. Yes quoi zo loba bien que non. Yé nani Jérémy, yé pas aki moi na Bellevie to boité. Il y a quelque chose entre yé na Jérémy parce que mai et ningana ka pambate. Alors biso très bien akoloba keno biso ba youtuber tozaka na ba makambu tozwaka toyebi keno toki olobe ya koloba boye donc excité yo encore et diriger yo kaka keno obima o ya koloba mais soki otali mama BBC kaka ngayo na loba na banda soki bango bakozwa kaka kombo a Jérémy toyebi biso nyonso mission na ye mission na eza keno a déstabiliser Poutine eza mission ya ndeko mobali wana eza keno abenda kaka bato baza pembeni ya Poutine toboyite Jérémy asololaka na Maria parce que yo moko lobi très bien keno bazanda ku moko bazalanda ku moko ya koloba keno ye pazaki mwana Bellevie oui ba yebani basololaka mais pour na respect ce qui est loko mike eza ozoloba baza batu mabe makamwa mike eza ngate ko pour dire que non Maria ndenge azawana to yebaki nga mama BBC na yaka nango awa soki yo koloba que non il y a quelque chose parce que yo oza mwana Bellevie ye pende ko kuna za mwana Bellevie ye c'est-à-dire que non basolola makamwa eza subasma eza siko subasma wana soki ya ye ko bima tamsu na subasma na bosola bozo benda ye yakaboye bozo benda ye na subasma a muto ayambaka ba pelit na subasma o bino nga pe na koti na vision na bino ya subasma na bino keno peut-être bobana osola na mwana et voilà yakaboye tala boye o déjà oso bimi ndeko za mwana Bellevie oso bimi sala sikoyo o banda ko jouer par-ci par-là bango eza mission ya keno ba benda ye koto ba bisele pe musala vis-à-vis vie que non azala mwana Bellevie sikoyo ye a précipité ya ko répondre bino publiquement tamsu na subasma répondra déjà bino bokalisa ngo so pendenge ni lokwa ba je lokwa boyebani to ebite que non baza ba ennemi na ndeko mobali na ofongola nanga ka poke puis na so sala nga analyse na sala kaka analyse siko aye ko répondre publiquement ko bima na bimi yo kanisa bimi ka pona ka balobaki boye na ba phone pe azwaka pe ba pelit trop c'est trop là bana ko répondre moko na répondre siko monde entier boye ba ka position na nga siko sali mabe elle est vraie tout ça bato balanda mama BBC vous allez comprendre que non mama BBC lobaka bazala déjà ba pointa déjà Maria
Et puis kaka na nzela ya moi mobali na bozolo ba na nde mission ba tchela ye. Du fait que non ya zala wana, azala ou te pas belle vie. Les gens ont bondi sa belle vie mais azo bondi sa artiste non so o baza na belle vie te. Mais mission eza que non abenda bango ba longwa pembeni ya belle vie. Tous à la kabatuto réfléchir. Au moni cop ce qui est bon bané ko sala cop bon moni cop ane se baby et baby penza kolope likambo bino bo sibla ki abimi pa lobi bongo ba sila maka po bo pesa isusu ba indicité tango bo bima boya koloba boy maria boy c'est-à-dire que no bino na soubassement bozaki déjà na plan moko boye po akobenda maria to solo la et si mbite siko boye siko bo baluke lié ola Yé mon belle vie à Logo dans la théâtre, bon compé d'un jeton répondant à tout à manquer. Bolanda. Alors on a décor. Bolanda. Décor. Aux amtali bosso to baby c'est la réputation. Le quoi la baby c'est la réputation. Le quoi on a robana lia kaka foufou. Donc je m'en fous de tout. Belle vie c'était une réponse dans tout le monde décontré. C'était une réponse. Ce que il y a beaucoup de colonies quand vous la concernez. A boya na été dans le bama de pas dire que azap bongo abota master abota l'esprit à grandeur d'esprit entre parler tout le monde n'a pas tout la belle vie assez dans la volant n'a quand ça va mourir n'a quand ça va c'est qui les gens ya ezamulai makamuma mobali ya lobaki mais nga mama BBC bref ce que j'ai compris ba panzani ba sopani parce que eloko bango babana ko kanisa. Je comprends bien ngai boy ça maman bébé solo ba ki likambo yo. Ezaki plan déjà ba cibla ki maria. Et beti poto. Ponenge beti poto. Pourquoi koya ko banda ko yebisa maria ke no boye yo biba pas belle vie. Mo di belle vie nenga zawa na belle vie za boye belle vie. On komi ko rappeler ye. Nenga mo bande ko lo bango na subasima bozo solo la na ye bo kotisi ba esprit bo kotisi bo moni mwana zaki na ye. Ti atelemaki na ye na position na ye aboyaki kokota na bamai na bino awe zo zanga kaka bino ya koloba kaka keno bo bimisa audio ya maria o peut-être bo solola ki na soubassement mais moi na mona ni azaki souple na bino et surtout chance nga mama BBC na sotaki avant na yaka koloba awa maria bazo cibler maria pobo bimisa babiloko nyonso bo banda ko conseiller maria talaboy et ça déjà loko moko bozo intoxiquer muto alongwa place azar et ça déjà biloko au monde que vous allez vite comprendre que non bazaki déjà na vision ko benda maria et simbité bo silama parce que babiloko bo bimisa et bimisa siko bino ba mama BBC to ya to vandela bino to yebisa bino ke non plan na bino ndezaki ke non yako lorsque bozo rappeler maria ya koloba ke non belle vie nega sana asa déjà star yo so bimi na yo obimi na kombo na ye sala boye sala ba makambu na yo bozo intoxiquer mutu nini bo kotisa mutu nini idée nini bo chaye pour akoma peteti loko abino. C'est ça, non? Bon, côté la grande famille. Vous allez vite comprendre que nos soubassement, bah, ciblaka Maria. Chance ngai bébé so, na yaka na loba. Il y a eu d'autres personnes, bah, ndi makate. Ah, maman bébé, c'est pas bimisi makambo, wapi. Bande koto zoka ba pelle. Na linge pe na vanda kimia lelo na yeko yebisa bino, nga ba benga kangai. Mais moli mo yebisa nga maman bébé, c'est beta déjà bordir wane aux allongés déjà prophétie moko zo bimisa. Pourtant, weko bima, bah, tu vas comprendre que non. Maman bébé sa lobaka likambo yo. Et si ko yo piège au mona keno to kangaka bango ya koloba keno plan na bango ezaki keno ba cibla ki maria poani pourquoi bozo rappeler ya etana ye boko belle vie boy belle vie boy bo benga benda mutu na komo kaka ya belle vie na munoko ezani eza plan bato bakomi obenga nga bo si sana bozi na 6 émissions pardon bozo landa la grande famille ezaki déjà plan. Boza na besoin ya Maria. Bobenga Maria na privé sans combo ya belle vie. Bobenga Maria na privé bolingi bo sala couple na Maria. Bo tia belle vie na quantité. Lorsque bozo tia belle vie na quantité, automatiquement vous allez vite comprendre que non, bozo intoxiquer mwana. Bolingo tia bordir eloko moko na quantité na ye, ai na belle vie. Abimi pona kwa ko yebisa bino ke non ngai place no so ba finga ka belle vie, mama nanga na koya na ngai te. Na koya na ngai te. Donc, à répondre à depuis à l'oba, mais la minute, ne possible bimisi, peut-être na soubassement ou bané koloba.
Oh, abandé ko répondre bino. C'est-à-dire que non, eza soubassement moko banda kala ya kobenga Maria. Poni niti lelo ekomi que non, oh Maria wana linga ko mais mis qu'on a na version que non, alinga ria tia poison. Bon mona que non. Prophétie bimaka déjà maman bébé. Na prophétisa bino que non Maria ba cibla été. Yango ezo bimate. Dites-vous soubassement banda osola na Maria nini. Soubassement banda osola na Maria nini parce que Maria ko lobate. Pour avoir courage na kobima parce que likambo ezaki nini il y a soit disant que non ba benye na film moko boye akende ko jouer ba pesa que déjà mbongo maman na ya yoki que non azo kende ko jouer za na tableau boye et sali nini maman na yo soki o meki kaka la fille elle est venue pour na ko éclaircir ayebi makambo na te azo ni mbongo ni nini le fait que non moi na soubassement ba nei ko boya ba sali nini ba ngi ba pakole siko buzoba. Bino bokanisi soki Maria azaki déjà saloba ki mabe na setonye to yo kata ba voix na eta. Et celle bango susu mutema pasi ya ndenge Maria azui courage na ko bima bi place nyonso boyebi ke no oyo yebika ko fingila kanga mama ato benga na ko yate na sana nga hypocrite na lobby. Mais besoin ko rappeler ya koloba ke non bi tango zo sala bongo yo kanisi nini Belvi kutu bo rappeler ma kaka belle vie bongi bo inisa e belle vie c'est ça non et ça bongo ti la grande famille to solo là il faut la protéger grâce parce que lobby après demain n'habite ou à cause à lobby la télévision. Non. Il faut tomber dans ma différentes chaînes. Il y a le colo, il y a des parents qui et pour la diversion déjà par chaque bis sur la diversion la bino mais sur la diversion la binoté. Bis sur la diversion la bino même bis sur la diversion la binoté. Il y a un peu problème mais c'est SVO il y a pété. Mais pour on a peut-être meilleure actrice révélation de l'année. Son le peuple là. Il faut tout le monde attends 4 ou 5 chaînes. Bozoyoka grâce Luzolo ça n'arrive pas à bino. Bozoyoka ba pese exemple la grâce Luzolo. Boyoka pourquoi vous rappelez mutu ya koloba ke non pose à la grande star. Ce qui grande, ce qui ninyango, il faut en avoir chaîne songolo pakala. Boye. Vous comprendre, hein? C'est-à-dire que non, vous comprendre que non, quand tambola, on appelle tambola ba comédien, tambola ka pena munoko ya kokangate. Ce qu'on a moins na se respecter le dit ce qui n'a que problème est ko bima. Na boy nanga problème est bima. Koto problème est ko bima te tikanga na mikende le koto, mabe asali ezani. Vous allez vite comprendre que non, soubassement, Maria Pesa qui ciblé, mais bakoki était. Pour lorsque vous avez Maria, kaka na exemple ya belle vie. Kaka belle vie. Omoni grâce nous olote ajuaka boye ajuaka. Yaza mobali. Bino tango bobima kaboya bana wana baza bilongi mabe bo finga bango baza bilongi mabe bo finga bango mabe baza kitoko te voilà mais bo cibla ka bango. Bochaka bangoka. La grande famille, na loba nanga ka vérité, vous allez comprendre, vous allez vite comprendre que non maman bébé ça lobaka. Pour qu'on puisse avoir exemple au mona que non soubassement déjà makambo ezaki belé à cesser oh Maria parce que fon elle est la kat. Pour avoir courage ya ko s'exprimer. Alobi yango na téléphone, alobi yango na téléphone, ba yo kaka été parce que bango ezaki déjà ciblé, bazaki déjà ciblé, il faut ka to benda ye. Il faut kaka. Na suka lango boso il faut tambola na ba chaîne nyonso. Puti na tambola na ba chaîne nyonso, puti na tambola pe na ba chaîne nyonso te. Ba mari ba fali ba sali déjà kombo makasi. Chaîne ngo bo no bo linga ba kende o wapi. Yasila okakutu ko ba okoma te. Ata ya mutu wana bozotanga pe ba okoma te parce que afingela ka bango mama bango basi ba comprendre je na ye bazalaki na ye kotoyo ba bimi alongwe mais azolinga pe ko benda bato ebele abendi déjà combien de personnes siko e pas Maria et calé la grande famille na zubino iner hein mutu esanga passe je dois prendre de l'eau voilà je vous aime na mbana no ba appel bato bazo benga benganga yawa.
Et voilà, ceux qui n'habitent ici, Batumi, Balemisa, tout les Bakou Bolimbi, c'est ça mon nom. Ya kolobeze belé sur Maria. J'ai voulu vraiment qu'on formula poké wana. Bon, Luka Moutou, mais vous avez fait référence Belvi, Talaboye, pour baye bayo Belvi. Eh. So ye bani déjà na elongia Belvi. Si ko po comme sous star à mon il faut kota kota na ba chaîne. Yango bo sa na ba kisongi songi. Ya boy ne kisongi songi. A boy ne kisongi songi. Papa Alain Kakawa. Voyage, tu as déjà jouaka et pas ndekwa mobile. Tu as déjà jouaka. Mais bon, tu as voyage dans l'aéroport. La façon dont vous, Bobimaki, Papa Alain, Omoni, Papa Alain, bon, mon abo ça makambouya, ya que non, et c'est qui concurrence moko boy, bokena ya on a qui professionnalisme té. Bokena ya on a qui professionnalisme té. Ce que les lobos mon appelle ça Maria Pembeni wana. Et bino boko bossa na keno boluka ki Maria pona boy, nzoka bino bozana na piège na bino. Bozande na piège na bino. Botika mite mamabe. Botika mite mamabe. On a dit ici maintes fois. Bitumbeza la ya nani ya nani. Bitumbeza la loyal. Bolingite. Botika batu. Parce que Poutine anini akanaye batute. Akangaka batute. Moi na soki asa se prononcer bongo botika e. Bose sou batu moko ya ko salela e ba analyse te. Lobi boko pelisa sou po bo finga e. Tango abimi bongo po répondre bino mettre fois na téléphone na privé à répondre bino bozo kate siko publiquement e ko bimisa yango. Nde boko comprendre que non maman bébé ça lobaka moi no baba ne ko ciblaka e depuis kala. Soki penga mama bébé c'est na pesa ka position anate. Nde makamwe pe lingo za la ndenge mususu. Loko nga pe na sotaki avant na bibande ko ba o cibler Maria. Bota les abo lelo toza wapi. Tant moi mobali azolo ba boye keno il faut tambola na ba chaîne. Il faut boye kotika la kaka na Belvi télévision te tala boye mais aza na ba chaîne mususu atambolaka. O e fingela ka e mama te. Yo mona ka place yo mona wapi bazo finga mama no na ndakwa no kekuna na ndakwa no kekolia. Vous allez vite comprendre que non, cible les aka déjà Maria Kala. Pour pe biso pe to yaka to lobaka, pour ce to lobaka te peut-être ningo ke ne pe na ndenge mususu. Loko déjà nga nazaki na sina lobby et comme kuna basi ba lobby hein. Donc c'est-à-dire makambo baby po ba tuna na ki bango na bango et ba mama na yebi likambo ndenge nini. Bango na bango ba komi tunana. Tozwa pe mama na bébé ça suit likambo na ndenge nini. Et bibi libanda bo ndenge nini. Pour votre information, balongola maman moko boye na groupe ezata yenda lobelanga te o aloba makambo azaka na kati wana. Pour votre information. J'ai des preuves avec moi. Soki bozaki na besoin ya bozaki bobanda ko cibler na ndenge ya mabete. Bolinge ko ya ko banda ko rappeler te que non nengo bimi o pa Belvi, tala boye grâce nous pas azaka moi na Belvi, tala boye akenda ka boye. Bino sikoyo. Maga tango opese ba idée na bo opese na ba idée ni. Totanga bakomba batu mususu te oza 2025 toluka kimia. La grande famille, je vous aime. Na ya manano ba appelle eleke belé awa batu bakomi osilika mama bébé so yambarate mama bébé so yambarate. Alors on a répondre batu mususu et ça bien. To continuer na kotala film na biso Davina Kutu matali ye wana baloenge zanga tina wana. Voilà, je crois j'ai tout na lobi nyonso TikTok kuna déjà. Ceux qui n'ont lobby pe mabe bolimbisa mais nyonso tozo bongisaka musala pona Poutine. Voilà. Je vous aime bien la grande famille. Tous en abomoko pour te soutenir pe Poutine na biso. Et ça là bien. Belvi TV promo tala makambo na bino kuna na TikTok et ça bien. Je vous aime, bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.